négligence. Vous pouvez ça la motion à négligence. Ah, il y a des personnes quand il y a péché, des amis, négligence. Alléluia. Et ça, makambo et bon, ça comme tout. Makambo et kumba comme tout l'intérieur, la négligence. Makambo et l'ongolaka, mutu liboso ya yawe. Ya liboso péché. Ezali mutu ayoki posa ya koyiba. Mutu ayoki posa ya kosala likambo moko boye. Te asali yango ezali péché. Mutu nyonso oyo ayebi ke likambo naze kosala ezali mabe, me asali yango asali yango na mpo ebyengaka kanda ya nzambe yango nde babengi péché. Alors Jacques 4 verset 7, Romains 3 verset 2. Négligence. Négligence ebendaka mpe kanda ya nzambe. Négligence mpe ebomaka mpe lokola masumu. Négligence epesaka nzambe kanda mpo moto ayebi na ye oyo asengeli kosala kasi asali yango te elokola moto liboso ya yawe. Owa erreur ekoki te kobongisa moto po erreur ezalaka nature ya moto te kasi ezalaka soki moto baposi ye epe akwei eza erreur. Me moto asala likambo wana te kasi akwei na likambo moko boye eza erreur mpo eza nature ye te. Eza na bato masumu ebisaka bango kasi bawumelaka na masumu te. Bato oyo bakweyaka na mabe mbala liboso nzambe alimbisaka bango facilement. Et nzambe atialaka pour la deuxième fois et pour la troisième fois ce qui se répète et les se répéter yango troisième de komaka masumu. Likambo moko te moto asalaka ezalaka koza komande na esprit. Makambo nyonso moto asalaka ezalaka komande na esprit. Moto oyo asambelaka te ataka bible te ayebi na ye ke asengeli asambela ye atanga bible kasi asalaka yango te. Moto wana azalaka komande na esprit moko ya babible. Alors baposa nyonso babe ekomelaka ye asalaka yango. Ndenge ayebi asengeli asala yango kasi azosala yango te ekomi négligence. Ntango ekomi négligence ekomi péché grave. Kasi moto oyo asambelaka mingi masumu ebisilaka ye kasi alongaka yango meme akwei nango na ndenge basi ya konzambe eza kati na ye akozala suku. Baarme ebatelaka moto po akwei na masumu te liboso kosambela. Ya mibale kotanga bible. Ya misato kozala proche mingi na moto oyo aza na bozambe mingi. Soko néglige oyo nyonso kosala échec. Josué 1 verset 7 à 8. Négligence eza eloko moko ya mabe makasi eleki moto oyo asali masumu oyebi. Oyebi na yo ekasi okoyi kosala etombisaka mpe bato avant l'âge. Ebebisaka misala ya moto. Moto oyo ayebi kasi azokontinue kosala makambo oyo ayebi ke ezali mabe, bolimbisi ezalaka pasi mpona moto wana. Makambo na bango ekomaka mpe na ekomamaka na bike rouge. Négligence ebomisaka ye. Négligence ebomisaka Absalom mpe bana ebele ya David. Négligence elongolaka bato bisika oyo basengeli bazala lokola Jonas. Ebomisaka mpe ekomisaka mpe négligence ebomisaka lisusu mwasi ya Lot. Négligence
nzambe asekela bana ya Jacob lokola pripere bamisusu négligence ezangisaka okota te promisi lokola Moïse négligence eyebi ezali mpe kolongola Salomon liboso ya Yawe négligence etelaka donc yango esalaki Adam ayaki kokotisa mokili na erreur négligence baange le oyo okota likolo bayaki kokwea bana basi ya bato amasi négligence nzambe ayaki kosilika Saul na négligence eza eloko mabe makasi moto oyo ayebi likambo oyo asingi kosala kasi azosala yango te eleki grave ke moto oyo azosala masumu me ayebi te Jonas nzambe atindaki ye akende kotiela Ninive kasi ye akende kokomande Yawe eza négligence Kayin nzambe atindaki bango batumbaka Yawe basacrifice kasi ati koenvier sacrifice déroulé avec eza négligence et négligence kopasa nyonso ya nzambe alors Moïse akotaki te na terre Moïse mpo alandaki te ndenge Yawe ayebisaki ye négligence elongola baprofete eteli liboso ya Yawe komitia na likambo eke oyebi nini eza komitia singa na kingo mpo yango te ekozala un jour na yango ekozala un jour juge okokorige bato na makambo wana kasi yo moko okoyi yango ndenge nini na négligence Moïse nzambe ayebisa beta libanga nzete na libanga mbala moko kasi azalaki na ye na ndenge na ye akende kobeta mbala mibale eza négligence kotanga chapitre 20 verset 16 à 12 Abraham libota na ye bakendeki na bowumbu pendant 400 ans mpo na négligence oyo Abraham asalaki Yawe asengaki ye atombola ye mbeka kasi ye asalaki na ndenge na ye mpe bandenge baliaki banyama oyo atombaki Yawe asepelaki te yango ememelaki libota na ye elobaki libota na ye na bowumbu Genèse 15 verset 10 à 11 Samson akufaki mpo bapekisaki ye abana libota wana te kasi akende kobanda na libota wana mpe ayaki kokufa eza négligence numéro 14 verset 1 à 3 Eli na bana na ye bakufaka likolo ya négligence 1 Samuel 2 27 22 25 1 Samuel 4 verset 11 à 18 kosaka koyoka ebongisaka Saul nzambe atindaki ye akende kokoma libota ya bamalekite atika eloko mosusu te ezala nyama me mokonzi na bango kasi Saul ntango akendaki ye atikaki banyama ya mafuta na mokonzi na bango epesa nzambe kanga alors 1 Samuel 15 verset 2 à 29 1 Roi 13 11 à 26 prophète bakosaki ye na prophète ya mobange mpe akufaki mpo aboyaki koyokela oyo nzambe ayebisaki kozanga reconnaissance na bolamu oyo ebongeli yo mpe kozanga korespekte moto oyo ayebi yo bolamu mpe na oyo nzambe asaleli yo me ntango bato wana bakomaka na bapasi bakomaka sote bayebaka sote bakende wapi bakosanaka meme esika oyo bazwilaka bolamu yango bamisusu bakendaka banganga mpe na bisika oyo basengeli kokende te bato oyo bakutanaka na verite na ntango banégligaka na bavila bango ekomaka pasi mpo bakuta lisusu na verite ntango mpe bakomaka na baproblème mpo bazwa solution ya problème yango ekomaka pasi soka na bango bakomaka kokende bisika
bisika to baeglize oyo basengeli kokende te comme Saoul akendaka bisika oyo asengeli kokende te mpona kotuna bato bakufa 1 Samuel 28 makambo nyonso tokomi awa bato nyonso balekela na yango ekomaka yango ekoma péché mpe ekumbaka kufa kati na bango. Péché eza deux motu oyo ayebi mpe atelema na yango mpe asalaka mabe bato wana molingisi ezalaka mpasi mpona bango. Deuxième sens, motu oyo asalaka mabe mpe atelema nano te motu wana ntango akoteyama molingisi ezalaka mpasi nzambe kolingisa ye na condition oyo mpo ayebaki te oyo asalaki. Acte 17 verset 30. Nzambe alinga te moto oyo akota na vie ya nzambe to na prophète na ye. Alors mpona prophète to prophète wana aza mondele na koyokela ye te ou bien prophète aza moto moyo na koyokela ye soki osala esprit wana eza mabe makasi mpo motu wana ye nde nzambe aponaki mpo asalela kasi yo amen kusudi na kusikiliza kile ni kali kasoma mingi negligence hapa mama leo kuna mingi ya munisipatu péché et négligence kwa mtu kusoma négligence kwa mtu kusoma négligence kama oyo ni ukara wote kutesha wote kusante ndenge zali kufa komisa kwa profete ndele kwa gobernador kwa profete sema ndele kwa profete kwa hiyo usana kuyoka nini katika mkutano abalaji usana kuyoka nini kwa fedora kwa usana kuyoka nini kwa kumisa huyu au Jonas akufi na kukondulia jambo negligence na hii utanga wakae akena ye kukondulia jambo amoni ke yenda zone za akomande jambo tumone Abraham negligence tumone Moïse grand prophète negligence wakota des prophètes exactement négligence et boka kama sumu. Négligence epesa katakana. Négligence ndaba pesa mutukomba. Eza pasi mutu oyo yebi. Mutu moni na miso na yo moni. Na makambo moni kwa sosuna ba. Kapwana osa sosuna yango. Ekuwa pasi. Mingi bakufa kalaji. Mingi pe akoma oyo akalaji kwa hii négligence. Koloba muntu. Na makambo oyo yeye zande wana te mozokota mukuna ere toujours da poser na négligence da péché musaya do grande propriété respecter oyo yeye respecter da le côté avantage à félicitations à Anne. Anne, quels sont les chèques que vous avez émis? Mais Anne, moyen à abandonner Élie. Exactement. Au Canada, Anne Élie. Mais vous devez vous maman. Vous devez vous Élie. Vous comprenez que moi, je suis mis du de moi. Est-ce que vous avez ça? Moi, je suis pas tout ça. Il y a ça. Sauf que vous avez la carte de vous. Mais soko yetu ezalaka ezalaka likambo oyo omoni respecte énergie kwete yao mpe azwaka mikanwa yao mpe azwaka badécision papa mama eza biso makambo sokomelaka biso ti yo ozoya ndoki nango oyinga yao na motebisa ngai papa akoyebana nini koya foto kweta pesaka apesi que je no te para yo obviamente fue que apesi nini na tanto yo sé para la porque me pasa por el para yo no te hago
yango omona ke pasi présence ya mwasi na nga bato mite bakufa présence bakusha solela project yawe msika mwanakota makamlo mkuu ngana nukaka yawe toujours négligence mwana kubana msomo ndege papa hapo kukuza makamlo mkuu na msali isepeta mkusali kwa nini uyedi na hiyo négligence kuyuka usama kuyuka ndio négligence et ça va relation que cosa con la ba kamu bagize mbele pa pizza na relation ya bana bagize mbele pa pizza na relation ya patu super ba relation ba coche lo como un poco de curso cosa pero no te gusta et donc il y a la pêche de la qui est bien sérieux il y a la pêche que yo et le plus mini yawe mwese pedago muito probatamos a relation yawe kwa kama kwa yawe za pesa yawe azali na pesa yawe amene zile za pesa papa je suis grand prophète quand il est je suis grand prophète quand il est et ça par relation que Isaïe que je suis parce que bateau ça va être pour la mission bato yo bazali bato bakosunga biso bakosalisa biso joshua omoni baide bapesaki ezalaki ya bien apote nzokale bato moye basala bato bakosalisa ye ezalaki bato yakolekili maintenant ayabi bango baende place moko basali nyonso place moko bapesi motu mosu ayekoyebisa bato oyo oyambaki baza bato mabe ba ili ba pesho za ba ile ya mabe yawe asepela jozo sikimu nini etina kungai hapo kanele kose kumreke sana kumreke unamu ke ba kiba sama tumanam ba kiba sama tumakusali sali ba kiba sama tusonjo ba ba tore basa ba yaki kwa ba dekuri Joshua kesi mama. Mimi ndo ndio kusema. Mimi ndo ndege ni boyeli ngai na ada oria. Ndio nasema kuna. Bako ni sisi Joshua. Ndio muzika, tu sabe baba kuna esa ikolo kwa esa kia basana aqui. Ndio tangu ni ndo lukiole ndo ndale ndo mapapa ndege kwa Joshua. Tu sabe tuna hiyo. Tu sabe wewe conselho. Mas a Gabriela não estava contando. Conselho é conselho da. Isso não sabe. Tem problema já a gente fica do sabe. Fica na pessoa do sabe. Bora lá, não. É essa a tua aí. Exato. Mas até o jogo só sua decisão. Nyawa do o jogo de seu tempo lá na tinda que réponse za nani atindaki oyoka nango otuna sio sio kwa hiyo asamisi ba muda mwitu wa doni ba mutu sala yewa ndio toko ndio tu sala no baba na usaka sio sio sala ya si basi ya contract kumenya pa no sio sante katuna ya aussi encontrar muito pouco e Jesus a casa na chave Josué 9 voilà verset 22 Josué abengi bakabolite batuni bango kuna nini kokosa biso olubangi na biso ete uti musika mubasande bakonseil oyo Josué abengisi mokoli tokosinga Josué koli kokotinga papa soko zala pembeni na nzambe foko lifite onoka bakonsei ejo bakonsei
Ayo. Joto comme la prochaine dame. Ntokani, vous allez vous vendre kaka pele pele biso. Lokola bosali boye bokoma umbu ya ndako ya Nzambe na ngai libela. Bokozala kaka kokata bakoni mpe kotoka bamai ekola misala na yango. Bango bazongisi mokonzi. Tosalaki boye mpo toyokaki ete Yawe Nzambe na yo alakaki na mosala ya Moïse ete akopesa bino mboka oyo mpe akosilisa bato nyonso oyo bavandi na katikati na yango. Mukulani. Tosalaki lokoto ndiyaki richesse na yo. Tosalaki lokoto yebaki Yawe Nzambe kopesa mabele. Mais biso pesa le to pe biso pesa. Ya moto yaki na politique. Mukulana. Amukolozola. Tosalaki lokoto. Yabona konta ina libona mbona yeba richesse Nzambe azopesa richesse. Na yeba Nzambe asala kolamu. Yabona ya politique. Pena kota la richesse. Joshua Putina. Muito bem, aí não. Muito kusoma. Kesha. Joshua kuna problem. Nasukura kuna